Cuisine Yannick TV nde makamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne Cuisine Yannick, solution ya tout sur tout. Au moins motema basalo ovikana na 12h na 12h45 ofongoli motema yakanga no motema wana botika sambla pondo namna msuyo ochokufa tomoli batu baleli minoke ko minene ya kolela mena kibo moto bobolingo ezai na ngote otomboka ki ana kosala ba film ao oki ozongi bandeka mo de film okoma ata na date oje ondie ndambu na mobimba okatani ozaka mobali tozaka mwasi la duchesse Sentinelle à TikTok ngana zozela yo koza ke mpoli ba pesa munoko na elikolo kwa ndeke ebo finga bana basi na mikolo yo finga nga to baluka na potopoto kitoko Sentinelle à TikTok la duchesse donc présent l'homme vraiment na ba respect présent zala yo po oza entouré na ba venin na bandoki na batamisala oza na ba capacité ba tutu po eza ke ba leso lilo ba leso batelo na venin na katale o contrôler te o sali art na sima art ba kombenga so Gabriel po na Gabriel omoni présent l'homme aza donc c'est-à-dire maman Oliva ça okunda maman Denise okunde donc bango ba maman na mi baleto balala ba bi komba Gabriel emsu yo de maman na kombo na lisa bitu na bango ezate Gabi ba ebi c'est bien ba za na comédien asakuna na matanga afandi a diaboliser a triquer alobi ke yo lobi boy y compris neso ke ezaki pla ba sala ki yango nyoso tona ba informer Gabi lobby tamba ke kokunda nde ba komi ko benga Gabriel ebité fallait que toi yate et c'est déjà tricage et c'est déjà beau et n'est-ce que non marché monter dans ça clair le après matin sur dossier bandiko ya dossier après matin bandiko ko informer Gabi na sens que ko bana Gabi au moni alors ba tchana ba tembe moko boya Gabi ndo ba président lomba ka bien ko ba zong c'est rappel babi au moni to lo ba na yo ke président elombe azara mabe a fonctionner na batu na hypocrisie o tchaka tembe au moni eloka beti yo au moni touche simbisi yo depuis kala toi tu as raison le lo liwe ezo la tozo ngana parti wana liwe ezara depuis kala comprendre le lo ti lo binga ko senga lipopo bolimbisi te pona sala eloko te na expliquer ka ba vérité kaka mamango ya Gabi o c'est Google la personne ton espace dans ma casse lona Gabriel a dit na tumba c'est-à-dire to boba ko ba boycotter te ya Gabi za bato te ke ba boycotter bango ba souci ya Gabi na souci ozwate pour lelo ata lelo nzamba bengi molimo Gabriel so bo sele ba démarche ba kunda ete biso famille toza katale belé pas na ba grand frère ba za maele ba ta loger ou pas asa l'assemblée ou pas ma répondre nga calme nga ko sela mutuma kamote asili kele nga ite boy en face totemi boy Mirezaki entre ngana ite asili kelinga ite alobaki nanga peloko tabika ke nazo le la camarade nanga na koswa nanga na téléphone te esili na sona ba Nicole si toke na bisonde tokendaki oka na simatika ko saba spectacle alobi somo ke ya mal nazo un message on a mercredi mais na beti no kara na bité tozole la ndeko ça spectacle ça veut dire mais quand classé biso atikali ya Nicole be pesa mwana bino wana abenga mwana nga roza mwana no ya no wana malemi faut expliquer batu aba comprendre ya Nicole bo pesa mwana bino wana boy baba bia bandiko kata na kolo baloba komona ka moni président lomba ye ba bia gravisango lisusu babita on te très bien Toza lo mettre ni problème non moi ba Gabi wana afinga ngai ayo yela nga téléphone nga na solo la boye so na ko limbisa ya Gabi na ko limbisa eta finga nga na lingi nga ba simbe kuna ba bia okuna pekisama ba bia comme le grand esprit na ngete ma kana zo bunda n'esprit
papa périssier et sili na yoki yango mercredi na betika na bité toza na mokili des fois msusu mama msusu pe linga batuka baninga bakenda makambo wana sa constant na muto ayebisenga lobi sikoto na ye matanga ndeko ezali na patwanda ozela mato mona na papa okutana mutu onene yo obondelaki mali popo ngabinga na bondeli mali popo par rapport otala boye écoute ezalaki boye ke macha ezongi toi qui t'a expliqué belé parce que tous qui na matanga très bien et puis mambo bo mona gabi eleki oyo si je na salela ngo lobby ba koloba na miso batu miso kuto kanteza makamba be mission mais ka batu parmi ba comédien ba bengi Gabriel Butu ba lobby za makamba be mission te ba lobby za oui ba lobby za makambu oyo à part wana fanta ki président Lombe bandi ko expliquer ye na banisa kifatu ye mama lipopo afanti président Lombe alobi ke gabe bande ko tindanga ngana finga ye tout konso papa ba président pe ba yoki ba monité ba yoki mongolo otena nde ba saba mama mo obasali ça m'a ramené sur bimi yo eza pas voilà ya o fatu e bandeli nango eza yango wana parce que so to ina be mission ba ba sa bala te mission ba to convertir pour parce que na be mission eza nango ne lomo o ebomi mboka na eza te to ya wana digo na le kano partir mali popo omoni ba maîtrise msu na zui kana no ba ne bandeli vike ya ba msu ba conseiller et puis na ki lelo so na zaki mwasi ya mutu te so na deka telantela loko ayondo san telantela nangana créer vraiment maman na spectacle telantela ana mal fixité nangana créer maman na spectacle ponga bandal omoni ngana mo amatonge mena ya batu na bandal nangana do saka batu na bandal tito bundana pa mtema na ngekita je te jure ya yo diembela ke o Gabriel andoti na ngane no to bando sola te depuis Lisboy pas présent sur la DSOB ah bon séjour près est-ce qu'on en parle si yo gabatindo finga te parce que alobi bongoti alobi zeli malembe alobi bongo ngai mamno aloba na ba témoin ba tendresse bazala ki wana ba Hervé le sai bazala ba ebela batu bazala ya ku jo bata mate batu tu bazala ki wana bando yo kama mwando bata mate ba bika on sa spectacle bazo kange kutu au moment où la camarade na yo zo sa spectacle et pas ça spectacle mutonga za na te puis mutonga tanga loba ki no en face o ba ki logo te o silika kite o katana kite metoka nga na peste mu Congo ou abando sa bioma et puis na ndako ya mowe na famille o ba olela mutu so net eloko na no premier matin na sala ngo so daki Gabriel ta sala ki on me ba filmer ba boaki avec akesa tapage na ndako mowe place ba te ba olela OK mais ya tenir compte te ko olela soit disant ami intime na mes Anton a fait le spectacle bon mo pekise ba okange et puis ba okange na ngana za na te so photo tu na parce que ba okange nga za ki wana te pinga na lobe de Cécilie pas répondre ngate to suki wana ngana beteli mutu te to zaki na ba lekechu batana ba beti to lena kutu ta poma ke zaki sino mutu na tana beti la ta mutu te lekina so yetke ko sa ba spectacle na ba kabad na simana nga ko lobe bele ya makambu nini c'est to lo ba ya sepelité ndo ile ki téléphone ki mutu so lukayo et pas nanga so ndeti ngana oyeba te soit sepelité ou pas parce que fallait ka lobalanga en face bien qu'on a comme elle na makomi à lettre te na sele audio te to soli en face boui dako silika wana soka silika ki na misu nga peut-être ngeza ko so na wana papa na ngena pese pasté siko o répondre nga calmement esili o mani ablo mususu oboya te ka ne bazon senga bon esili na ngoyo sani est-ce que ngana insistaki ou bien ngana landaki na zo lande sima zoka ka téléphone non peut-être batiko yebise ke nena zo luka pourquoi boye ko yamba téléphone alors bien yebise loko te babita nga uti kuna na libosoko ya ye na sima abandi spectacle bando petit sae babi ku tu veux même mima so mima bazane mima fc tika ko elo ni grave za wana tika eleka toza na matanga do wana e bosa na ke bana matanga bosa na ka olela mes Antoine mia bosa ni na ye comment ça ne ba tapage pour ba n'importe quoi mani popo o moni ti soya nga ko bonde loti on pande nga ko bonde la ko jamais so na tena ko bonde lote na tena sina ko ki ko bonde la ka yo jamais ata na lota pona ene so limbisa nga kata tena sala ka ngo jamais na vie na répéter nga neto uta ba rando pona makama ba internet to uta na rando banda pas présent na so la die so beto wela kit oh mon dieu ki to fanda ka oyo ba présenter nga lundi na bani répéter mardi
babeti maboko na pause to bimi des akakolia ko zonga na expliquer ba te belé ba comprendre ngo lo mana expliquer bien ba tu bayeba pour nga diembela na sima Gabriel na nenga ke ko fandi sabatu na koma Gabriel ko ba ke Gabriel mta tout ça mama monde de bimi ya za makati to uta na barando na biso banda pa présent sur la DSOB tellement la kiti nga bino hotel mate yansimi témoin za poto na peso bambote yansimi c'est mama kiti musu ngwana oh tellement la kiti na nga amta stika nga bino hotel mate. Parce que déjà, au thème, ça n'a pas idée. Qui tu vas commis comme mon te babi surtout au salaire. Déjà, molimo ma peka, na molimo kobi tombo eza kop ne akala. Yango mon ozonga na ora simazo avancer c'était parce que ma peka. Parce que ma bimi kitsa tombolo. Et sili. Ba lobi o pesi mbwa boys que loke ele kelanga ngamo ko na zala ki wana osaki batapage na misu na ngate olobaki eloko te osili kel pengate pona tinga so na zaye fallait sanga mba moko et ben pendant que tu as ni né ni on te sola tu es là dans téléphone. Très bien. Mbala suka ngana lo babongo. Nga mala oganga makasi no gang de l'homme kama to il passe so mbala suka ko là dans téléphone te ponga na massa no te ngana to sola te. Mais nene yobe personnellement d'abord tant au monde qui me to sola raté. À ta vie na insister qui pourquoi il c'est clairement que non non qui n'a pas pour me to sola raté. Na lobi bien na loba ki yango. Na répéter les sous parce que na lelo no bax te na lelo no wanga na te. Oya moi le simbise touche on dirait yo sambusa ye pour ya na matanga. Non, to sala on kutu batu bazate. N'est-ce que côté que ça spectacle côté ku bafana na matanga. O moins so côté pas batanti suzite. O mani na terrain na lupango liboso na simate. Parce que so tani matanga mi premier je batu bazana na sima. Mais na liboso batu bazaki ya moko moko. Batelemina oxygène. Mutu azala ki te caméra te mutu te. OK. Na ye ya kuganga kutu te na téléphone boy na bip tantine s'il te plaît ezana mutu azana besoin d'insister to bengi tantine na benga ke ma tantine pour moi que naji c'est bon on regarde ba solo là premièrement na pe mutu motema mabete parce que so mutu motema mabete na pour ça là on vraiment fêter on se comprendre très bien Nathalie venenga expliquer que la tumbaki ezana importance nini nakangela mutu peut-être lipamboli na ye nakangela mutu peut-être relation moko ya bien ngai ya pembe na vie na e ko sunge même na 1 fois 10 fois Diego to sala mon pona lobby nzamba kontele biso to sala pona lelote vous comprendre pota ngai na sala na motema mabena kale viona sola nete peut-être pour ko aider ozaka na ba moyen tout yo lukaye songa na tale wana te nga tali kite ko ba binemi habité pour solo la pe kakate mais dimanche nini azwa relation donc ngane mutali boma muta perdre ya ngana perdre te ngana perdre te muta perdre ngana perdre te c'est on a compris bien façon na ye de kamusio façon ya réaction parce que kamusika po na misu na ngaboye asali eloko te na sima na ngati ko sa spectacle abanga kiyo mais oui abanga eza ko bangati oui eza ko bangati ngate na fo bien ngaso na zakiye eke na ba spectacle sana sima na ngana kata mamo kutu angase ngaso ngana ye mala moko na pete na gangi mala suka ko gangi te alobi calme masoka banga nzambo ya sambelaka mamno loba oxygène na témoin alors répondre nga tala a répondre nga ko ganga te parce que répondre nga o ganga na ko sebe makamo na ko site na bike ne bantan to debi sombale a répondre nga mabete abika ke na zolela nga kamana nga ero na kosola na téléphone te est-ce que ça na rapport na mama motiko sana sim ela kwa ero ça dit songa pe na fanda ki wana tiba x temps peut-être nga sanini anga solula mais nga pe na obisho fanda wana te parce que na mama nga na stoleli matangi sina sinzela na ke mon père répondait qu'il vient na pa yuka ki de na biboye président lombe mutalobi na nga na zongi sela yo adengi nga bilanga na sa yo transfert a mbongo wana na tinde yo na to sa yo transfert à $50 po basignaler ngati basignaler nga balobi bana lemba balingi boule balobi na imilie bembe na nini na finge bembe to na sali bembe nini to bane basilika pona lobi na bango ke bazaka maboko makasi ya wana basiliki alibaki kokosa président le même comme na muto est-ce que président le monsieur ezaki sila ou bien irsil alingaka agir boy te il y a des autres suite à ma comportement ya mabe honte biso to sepeli na ngote pe to restituer ba cotisation na bango ozongisaki mama tozi matière o cotiser ce que je le ba makambo ya mabe même pour na ndeko tiki biso même pour na baninga na ya musala place na oza lisanga te. Merci papa
Tozi Matière. Tozong ici, cotisation. Merci, papa. Déclaration les Angatines dans Internet. Cette fois-ci, on va suivre ça à la loupe. D'accord. Parce que ma déclaration, mon sous-sous, ils ont sali l'image à toute une corporation. C'est ça. Alors, au salaire pour l'intérêt, aux gens qui vie, aux finga, batinate. Le théâtre est un métier noble. Moussala bazo bate. Ouais. Yabata Maël. Si. Merci. Merci, papa. Nous passons directement. Gabriel a des trucs basés belé. Mais, bino borovana na bolo bara, te, ye tumba veri. Oh, ndimons à la victime, il y a Gabriel, pour ressentir douleur. Hein? Est-ce que Léa n'a mandatara Gabriel a s'incarner, à sa porte-parole, est-ce que c'est vraiment important Gabriel a le baguette, Léa Botana Baptiste? Aussi longtemps que Léa a envie, Baptiste a envie, bon, bomba s'écrit. Est-ce que vous avez dit Léa Loba, Gabriel Loba pour Léa, n'est baby c'est la Léa ma relation, hein? Pour Léa n'a Baptiste à la lisouté. Et Gabriel Tamayo Loba, on peut le lobby na ekaka. Aïe, bi non lo pour détruire vie à Léa. Le cœur de l'homme est tortillé qui peut les connaître. Tout le monde en a raté. Gabriel a comment qu'il a mao qui voulait pas problème. N'est-ce pas mao a sali gabini. Mao a sali émission na ya lobby. Ba fille à théâtre, ba maman théâtre. Il faut marier Hélène Fan. Surtout le bateau senga na ba pardon. Makambo Gabriel a lobby. Souzi banto loba ngo. N'émission souka sala na réseau comédie émission na ya 5 mois. Aloba kiango. Mais Gabriel, y a mon soir dans ma baie, à que vous senga pardon. Est-ce que ma baie on te sait qu'on ensemble peut-être que senga pardon? Y a ma baie à ça là. Oh, est-ce que moi le à Gabriel? Est-ce que c'est important Gabriel c'est sûr que Suzy ban tout à zara moi ça quartier. Et c'est important Gabriel ya le baquet. Suzy ban tout senga limbi singa me Thérèse limbi c'était. Et c'est important. Ce moment est normal. Quand il peut aller bakata, vimo azam ta Gabriel sili que la gagne na matanga leki na itanga yolo na ok matanga te na ok matanga te bakata ya ba bezo ne baluka mabe Gabriel ya holo bakene pe bakato te na saki na ngabe te Gabriel so ça m'a ba mérité recadrement. Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola tango banguna bakoluka ngai yondo bomba ngai tango banguna bakola